ngana yoka soni oyoka lisolo bazoloba ke jeune fille wana alumbaka sola mapeka ngo onikiniki yango na se ya mapeka ofronte mpenza ofronte otiki yango bongo ata 30 minutes to 40 minutes bengami mwasi ata osokola na kantine na 10 litres luka otondisa yango ata mwa mokie ye soki kosokola mai na se boye neti nazwa exemple balan boye linge wana ya pembe wana osombi yango na pharmacie oye okati yango moke ozwi citron na yo ofinifini na kati ya linge okotisi yango na kati ya vagin avant osokola okende kobabikela nga ya monene soki ya quantité nini eza nango ka ya mokie na comprendre te lelo mpena namoni nzoto no echange na mibali mosusu kosuta kaka yeli yo surprise. Ouais, salut à tous. Salut bisika nyonso bozolanda ngai. Ngai le simple, hein? Mutu o bolinga mingi. Mutu o asepelisa bino kwa, hein? Anse buchu la reine. Ngai na Yesusu pour la deuxième fois pour ko sepelisa bino na émission o etali biso basi. Talaka tolobelaka mingi biso basi parce que biso nde toza base. Alors toza wana pour ko sepelisa bino. Pona kopesa bino mayele pona ko orienter bino. Ouais, base ya likambo na ngai pona lelo eza nzoto ya biso basi. Lolenge nini tokoki ko sala nzoto na biso po ezalaka toujours propre. Po mutu soki aza pembeni na yo asepela na yo, mutu soki aza pembeni na yo moya yoka ba odeur ya mabe ezate. Biso basi foko kozalaka propre ezaka kate ke yo soko koti na douche osokoli yango nde babengi propre propre eza na balolenge ebele surtout biso basi foko sokolaka bien kobongisaka nzoto na yo bien donc babiloko eza ebele ya kosalela ata citron oyo eza bokoko euta banda bokoko na biso eza te bakisi wana batekaka wana o bosalela bakisi wana ezalaka bien mais ezalaka pe mabe mais citron ezalaka bien ezalaka mabe te ezalaka na condition moko te ke o soko zosalela citron peut-être à la longue ekoki kosala mabe te citron ezalaka bien oti mai na yo na kantine ozwi mwa citron na yo ofini avant okende kosokola mama tantine tantine ma chérie ozwi mwa citron na yo onikiniki na se ya mapeka na yo après 30 minutes oke na yo osokoli nga na yoka soni oyoka lisolo bazoloba ke jeune fille wana alumbaka sola mapeka moko ederange nga vraiment ederange ngai mais tellement balobi ke mutu mosusu ayebaka soki bayebisi ye soki babeteli lisolo te moye ayeba ezali te yango naza awa mpona kosunga biso ba jeune fille mpona kosunga bamama mpona kosunga bato nyonso kaka oyo etangami aza mwasi citron eza eloko moko ya malamu sito okoki kozwa yango mpe olongoli yango okamoli yango ozwi ma linge wana ya pembe wana osombi yango na pharmacie oye okati yango moke ozwi citron na yo ofinifini na kati ya linge okotisi yango na kati ya vagin avant osokola ntango okoti yango na kati ya vagin ti ozosalaka misala na yo ozosalaka misala na yo oza na yo ale mais avant okotisa yango na ntongo osokoli nanu osokoli bien na kati ntango osokola bien na kati ozwi citron wana ofinifini mai wana ozwi otie na kati ya linge ezala te ke okende kobabikela nga ya monene soki ya quantité nini eza nango ka ya mokie ozwi citron ofini ezodépendre na citron te ezala ya monene bacitron minene oyo nga nalingaka oyo ya minene wana yango nde ezalaka na mai ebele wana sa depa ya yo oyo nga nalingaka wana mikie wana ya boko wana etali yo me nga nalobi kaka citron
ozwi citron na yo okamoli yango otie yango na kati ya linge ozwi okotisi obaki yango ozwi susu linge mosusu ogumbi yango olandisi likolo ozwi silipi na yo olati jeune fille to mama ntango ozosalaka misala na yo wana surtout point na ngai eza mpona bamari ntango ozosalaka misala na yo wana papa ke na ye mosala yo ozosalaka mosala ntango papa azoya amoni yo si opreparaki deja oke okoti ti mobali azoya ozosepelisa ye ozofaire satisfaire ye akosepela akotuna ata akoloba mibali mosusu bazalaka na soni akoloba te ke o tantine nani mwasi na nga nani moto alakisi yo me akomonaka différent moko boye akomona na nzoto na akoloba na comprendre te lelo mpena namoni nzoto no echange na mibali mosusu kosuta kaka yeli yo surprise kozalaka te ke mobali ntango azoya kokotaka azokota boye donc ça ne va pas faut kozalaka propre baméthode eza ebele ata kutu citron nalobi yango mpo eza simple mpo bamisusu soki oyebisi ke zwa tanga usi tuta baka oloba nzoka ndi eswaka boye nakosalela yango su te mpo biso biloko wana ngai neti ngai na mesana na ngai ngai nazwaka mpenza tanga usi na tuti yango nazwi mondongo na bakisi na tuti ntango nazobabola yango na kati ata ezoswanga moto ti na se ya makolo na mesana mpo ngai nakola mingi na bangala na mesana deja mais citron eswaka nango te esalaka nango pasi te nini te otiango oza très à l'aise ezozongisa vagin flèche ezolongola pe bainfection surtout bainfection oyo etali infection vaginale ezalaka très dangereux mpona biso basi mwasi soki oza na infection ekoki kobotela baproblème ebele ekoki kobotela baproblème ebele okoki kozanga mabota mpona bainfection okoki komona kaka ke ozopase rapport na mobali ozosentir kaka ezoswa yo na se ya baventre makambo ebele eza sanse te mpo ozala très à l'aise utiliser méthode oyo napesi yo citron ezalaka très important mpona biso bana basi eza kaka na vage te ata na se ya mapeka eza pe important ozwi yango onikiniki yango na se ya mapeka ofronte mpenza ofronte otiki yango bongo ata 30 minutes to 40 minutes après oke osokoli soki ozosala yango bongo ata bato bafingaka oke ozalaka sola mapeka na bandi ke après une semaine bato bakofinga osusu te bakoyebisa namoni ya change anko biso basi tozalaka basongisongi oyoka bazotindikela munoko yaya naye kopesa bino solution na bino eza nango simple eza très simple mai ya mwasi ezalaka important na nzoto ya mwasi mai ezalaka très important yo mwasi ozoki kosokola na douche kantine eza toyebi ke mai ya Luanda ezalaka mwa pasi mai ya Luanda eza mwa pasi te mais ezalaka pasi mais tanki obengami mwasi ata osokola na kantine na 10 litres luka otondisa yango ata mwa mokie yo soki kosokola mai na se boye neti nazwa exemple ya balan boye osoki kosokola mai na se boye okosokola ni mpo osokola lokolo osokola lipeka nzoto mwasi esengaka mai bamama bajeune fille nzoto mwasi esengaka mai fo ezala ebele ozosokola oza très à l'aise ozokotisa mpenza mosapi ozotuna yango ozobalusa mpenza ozosopaka mai mpenza balusa baperte blanche wana ezobima basalite ezobima okozala mpenza très à l'aise mobali ntango azoya mpenza azomona mpenza ke wi sava mais yo kokendeka na douche pas même 3 minutes obimi yaya osokolaka ndeni mwasi awumelaka na douche mwasi awumelaka mwasi akobeta ata 1 heure de temps 2 heures de temps
na kati ya douche. Eza kaka mpona bolamu mobali te ke osepelisa mobali na yo, me eza mpe mpona bolamu ya yo moko neti nga, eza mpona bolamu na nga parce que nalingaka nano nzoto na nga koleka mutu mosusu. Voilà, conclusion na nga ezalaki wana. Ba mama faut toyeba kosokola na lobi bien que citron ezalaka bien na nzoto ya mutu. Faut kosalela mingi citron batanga ose kolanda mingi kaka te ba produit chimique. Minute ozosalela ngo ozomona wana esi kaka ezobongisa yo, mais à la longue ekoya ko détruire yo. Donc tokeba na ba produit chimique, salela oyo eza bokoko parce que nous sommes les bantous. Faut tosalela oyo eza bokoko yango dezosala biso tozala bien. Ezosala biso tozala bien. Ouais, na sepeli mingi na bino, na sepeli mingi na bino penza bolanda ngai na chaîne ya Anse Bouchou Love. Naza wana pona ko sepelisa bino, naza simple pona bino, pona ko sepelisa bino, pona ko orienter bino, pona ko sala bino ba jolibilité. Mama oya ka toujours elengi sembe sembe. Oya ozala toujours na présent. Ndenge tokoma koloba ke lutte contre la vieillesse. Siko biso tozo lutter contre njoto na biso quoi. Donc merci penza na sepeli makasi. Na sepeli makasi pona bino. Voilà, nakomi na suka ya émission na ngai. Moi mabanga esala bien tala kaka po yango nde esala moi tozalati. Boss Alberto Kalele bisika ozali babeje belé na bosante le grand Gérard Marcel na hôtel Kitomene talaka yo le grand Gérard quoi batika yo na bosante mon papi talaka yevi na nga ya kati papa moi ona betela tolo tongo midi pokwa Carlos Caballo wana penda nazalaka jaloux très jalousement pona ye bisika zali babeje belé papa oyo ayebi ko orienter bana asilikaka te papa moko malamu na bosante le grand caméraman Aristote. Le grand caméraman Aristote, mobile ya pembe, mobile ya molaita ya Jojo Ngonda. Babeje belé na bosanite Tony Luzolo maboke na kati ya Sonef. Ya oyo azali penza mon vieux ya moi kati quoi. Na bosanite Mbia Sasi, maman na Blessing na Azael, ma sœur à moi, ma sœur propre. Na bosanite Madria nanga mami Mombasa Moseka, moi c'est pembe mongala solo. En tout cas mbote na bino nyonso balingaka nga Anse Bouchou ba o nyonso balanda ngai na chaîne na ngai nazalaka wana pona ko sepelisa bino simple, naza wana pona ko pesa bino elengi, pona ko pesa bino maye